Saratola TV. Ba vidéo ya bagolo o bayaki kobelela ke faire azui 87 visa. Yango tende bato ba profiter nango po basala systématique ya main noire. Est-ce que faire ego la ko voyager na ba musicien na ye? On ferait pas bête acoustique danger. Hein? Saratola TV. Bon. Ngana zape na moi likanisi moko na nango. Soki ba visa ko zape ils en ont gardé déjà ba pesi be dans ma passeport. Mais ba oser ba pesango à la veille quoi. Ba bi concert le 20 bon revoyager. Bon linga peut-être pas ça un peu ko et on est chaud main noire isa. Saratola TV. On a lobby fallait pour passer là. Est-ce qu'il fallait pour passer là? Mais oui, il a raison, fallait à Sili parce que moi au fin a fallu tant midi pourquoi. Alexis où est Azab? Ah oui, Alexis où est chef de guerre Azab? Qui s'injo Azab? Maniga Azab. Saratola TV. Bagolo bolamuka. Bolamuka. Bowele la ka faire na biso. Saratola TV. Moi denga finga ba comédien nyonso. Nana Boduga. Nana Boduga. Otinda Moura. So wangani omi yoka. Otinda Moura. Soko zamwasi. Ne ya tieye na défi alobi soki ameki azaka mwasi ameki oloba. A balancer. Saratola TV. Omoni Fali azana relation plus na Schengen que Ferry. Fali à l'ONU plus na Schengen que Ferry. Soki Fali ayo ka monter ma passe parce que peur na artistiquement faire soutenir et hors soutenir Ferry. Ça fait partie de l'eau et ça permet de faire à visa. Oui. Fallait encore chaper qu'il faut pour changer na bango consigne. Mais fallait encore chaper que na relation ngana na ngona Macron. Saratola TV. Tabango toro faire à 87 visa. Or ba tiende faire na erreur. Parce que faire l'orchestre d'abord, je sais il y a faire là, ils ont même pas na 50 musiciens. Saratola TV. Ya nana réaction na yeza nini tango mona ba ofinga patron na ye to ba ofinga patron ya mobali na ye to ba ofinga patron na bango et pas ya petit na ye ya bitinda. Saratola TV. Alinga na ebisaka faire o li solo to betanga na papier V na avion. Na loba na papier V. Musique na poto esila. Moni concert ozobeta o. Ezalo wa redémarrage na o. On obeti na poto te banda musique ekufa. Ouais. Donc yo pe communauté redémarrage na on a niveau international. Si. Ko sai sango ba jeté. Ko mema batu bi mema te, mema ba musicien na on a poto. Saratola TV. C'est que ils osent trahir. C'est ça, c'est simple. Comment Moura au fin a fallu magina rouler dans le restaurant dans Boduga. C'est ça il faut calculer. Comment Moura a fin a fallu et puis Néné et puis bisoto yebi. Néné a fin a fallu. Ngana kamwe Néné abiba sola kana na Boduga tindela kena mbongo bisote vidéo. Ofandi na Kinshasa tope na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu pona bino ye bino batu bozalaki kolela na ba service lokola expédition ya ba koli par avion bateau kouta Chine pona kokota na RDC tope na Congo Brazzaville agence isa logistique multiservice baye ko faciliter bino tâche pona ba service lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, consomme biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement, et paiement ba facture ya mbongo, ya ba fournisseur na bino, oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, ten, basalaka pe suivi, pe contrôle ya qualité,
ya baproduit to mpe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence Isa Logistique Multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, nayebi te motema mabe oyo tozalaka nango entre biso bacongolais toyelaka nini moto abomela moto mama ate moto abomela moto tata ate me tozalaka na baantécédent na basource ya bainformation jusqu'au jour d'aujourd'hui concert à faire rigoler ça samedi le 20 avril. Il paraît ba mission na eti sikoyo nanu ba remettre bango ba passeport. Dossier kotaki na ambassade, ba passeport pe kotaki, mais ti sikoyo nanu fait rigoler récupérer ba passeport ya ba musicien té. Lobby il paraît fait rigoler zaki na ambassade na Schengen. Pour na okene ko réclamer ba passeport ya ba musicien pour il faut ba voyager concert eza samedi. Lobi na bande komi lobelanga bimendeni ti siko faire nga mema système bo komi bo beti to ndenge nini. Toka ba passeport eza toujours na maison Schengen na nous ba remettre na ba musicien na ba passeport. Est-ce que mais noir moko eza na sima ba visa ya faire rigola? Est-ce que ba vidéo ya ba golo o ba yaki kobelela ke faire azui 87 visa? Yango tende bato ba profiter nango po basala systématique ya main noire. Est-ce que faire rigola ko voyager na ba musicien na ye? On ferait pas bête acoustique danger. Hein? Espérons de redécouvrir la vérité dans son émission. Oyo, invité surprise, il y a fait rigola Kofi Olomide. Il était moto bendeli faire ba problème. Nanya zana sima ya ba visa ya faire. Bande koto ko analyser parce que concert faire rigola robeta na poto eza précisément bel et bien en France. Et en Turquie, et en Espagne, et en Grèce, et en France. Donc, bateau basombi ba billet mbongo ekoti na France. Taxe ekoti na France. Est-ce que bako filmer là ba musicien faire ba visa? Nene anana na boduga ba na relation nini? Nene akomi kobimisa ba secret. Nene atoyebi ke akendaka na fali mabe. Mais tozo kama nene alobi asolaka bien na boduga tindelaki bambongo. Internet oyo soko moni bazo finga moto. Faut talaka na misu. Po ba relation cessé. Toyebi te biso nde toza kobima ba victime na ba tozo kufa ba martyr. Ma finga oyo mura abandaka ko finga batu. Entre parenthèses na cheka grâce témoin. Mais mura finga batu ebele. Nene abandi ko bimisa ba secret. Il paraît nana boduga mutatinda mura finga batu. Alobi soki nana boduga za mwasi ameki ko répondre a bimisi ba audio. Ba scandale eza koya. Nkolo eza koya tokozwa ba scandale. Alors sans plus tarder toke na sommaire du jour na biso. Toza na concert ya artiste Fally Ipupa na Arkea le 6 juillet 2024 et puis na Arkea Arena et puis na LCDC Arena
le 13 juillet 2024. Alors, Bameloma na bonne musique, Banamboka, Tokende, to soutenir artiste Fally Ipupa. Adidas Arena, du 20 au 21 avril, l'artiste Ferregola qui va prester na Adidas Arena, na Saint-Denis, donc semaine au Kaka. Bana Poto, Bana Europe, Bana Amérique, Bana Asie, Bana Congo, Mobimba, Bana Afrique. Bameloma na bonne musique, tous allons pour soutenir l'artiste Ferregola. Et tous à la Casino de Paris le 31 août, Fabregas Maestro, l'homme de Robonzele, donc Robo Yabanzele. En tout cas, un clin d'œil spécial à toi depuis Belgique. Et puis Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambay le 26 mai. Et voilà, dans la place dans la VIP, dans la place dans la business, pendant le 26 mai. Le 26 mai, Oyoka Tozo Banda, Oya mois prochain. Tokuta Nabnona, Zénith de Paris. Conférence Forum panafricain de femmes entrepreneurs qui aura lieu le 23 au 24 mai en Bruxelles. Organisée par la Fondation Neema de Madame Ketia Olangi. Alors, ma femme entrepreneur Nyonso, tous à la vraiment wana, tous raté opportunité OT. Et puis bandeko bate karababilo na bango bosomba baston nabino pour exposer ba marchandises nabino parce que ba partenaire est belé bakozala wana. Alors salon de coiffure l'oiseau d'or croisement Kalembelembe saut de mouton. En tout cas ils a ba place au ngala rongenga mikolo boé ils a na salon l'oiseau d'or na recommandé bino. Place à Rokenorosala Souki, maquillage, make-up, manzaka, manicure, pédicure, dans le salon L'Oiseau d'Or. Alors, retraite de prière de femmes pleureuses dans Afrique du Sud, à partir le 18 au 20 avril, donc dans quelques jours. Na ben sibino, ba maman pleureuse, ba femme battante, ba maman ba 4 raponi na bango na 4 pour na lukelunga nzambe, bo rater lipamboli au team. Joyeux anniversaire à toi, l'homme selon mon cœur, Papa Diego Milito. Que le bon Dieu te protège. À continuer à battre la yo, à continuer à mettre manayo. Et puis, à continuer à bombe bien. Ma bombe amie intime. RM like, ma fouta kitoko, hein. RM like. Mais, dès dans la tiboué, Medine Sarato la kaka. Dena la tiboué. Attends, à souba comme ablo na lati. Te me posonanga Medine RM like. Na moni bongo Rachel Mukuna. Motako produire le posonangai. Na recommandé ba maman ba papa. Baso bana ba moustache. Baso na ba bana ba posoloka ba ya Gabi. Ba olukelango ba solution. RM like ezawana disponible. Mora lobi Fally Ipupa sili. Chef de guerre à Kenda Wapi. Alarme à Kenda Wapi. Motivation à ba journaliste nyonso o Fally mema ki na poto ba Kenda Wapi. Est-ce que ba émission ba na ko sala pona ko promouvoir Fally ezaki ka po et attirer attention à ba visa to ba banda ko sala ngo par amour pour le lobatiki. Ni les a olekana na orchestre Fally Ipupa. C'est vrai Fally Ipupa bambani. Ko uta na 7e niveau tio kiti na 0. Eh. Ezo senga ba prière à makasi. Motivation à ba journaliste. O ba bande ko soutenir Fally. Motivation ane ke wapi? Validi Tambwa kenda wapi? Aida Bokwala kenda wapi? Mombaya kenda wapi? Bev akenda wapi? Demer akenda wapi? Wa mususu batika na poto wana mi bale batika na poto alarme akenda wapi? Kofax akenda wapi? Est-ce que ezana mbuma moko ya mabete nde pandi Fally na bato na ye? Motivation esili pona nini? Nani abandaki ko motiver pe nani a détruire bato bazako lobela Fally positivement? Analyse yango wana. Ya kukuna mpoisa. Serrez vos ceintures. Noko yams, la pression mbote.
Mbote Mama Sarah, mbote na bande rotuba otala biso boza ebele bipa inoso bozali. Na tombeli bino mokolo et l'amour. En tout cas, il faut avoir de précision. Le lot aux mardi le 16. Voilà. Le lot aux mardi le 16 avril 2024. Ferre à Robeta le 20 le 21. Donc concert Eza dans 4 jours, Ferre déjà dans 3 jours. Au maximum, il faut avoir déjà kuna basa la balance ba mise ba zo péter un européen pour route ramba la mon avion te mon ba ke salle ba ke beta concert. En tout cas, il y a pas mois de précision en date pour parce que muso ba ko ba émission concert émission réserve à stala yango kala te. Donc le lot aux les 16 concert le 20 dans le 21. Donc côté muso faire na 4 jours, côté muso na 5 jours. Pour un concert il y a les 21 na 5 jours. Atkal na 4 jours. Pour un concert, il y a le 20, Atkal na 3 jours. Merci beaucoup, Boza et Belé. Botala Bisobato, tout va se la ranadio. Oyo, en tout cas, Bobengara. Bokaba Pembongo, s'il vous plaît. Bokaba Pembongo, toi, Bokaba Doke, Dubaï, Bokaba. Toyo, ça, la analyse. El Dubaï. En tout cas, Bokaba Mbongo et ça, Biso bien. Merci d'avoir tout battu la Biso Boza et Belé. Et monsieur Bandi, Borota l'émission na Top Max et puis Borota la Mona Sarato la officielle. Merci beaucoup l'ingénieur Josué. Voilà dans la Simama Sini Kuna Yaro Simba Yango. N'importe ce qui est au Guinée et Dubaï. Bon, on va voir, hein, Josué de toute façon. On va voir. Bokaba Mbongo. Ah, pour je suis tout ça, je suis dans la liste. On va voir de toute façon. Merci à maman tout balingaranga, papa tout balingaranga, elle aura plus de français à maman, mais la linga maman va zalara na maye la goloba na télévision. Quand tu débarques à la télé avec des insanités, avec l'immaturité, avec l'idiotie, en tout cas je dois encore te recadrer. Tout oyo linga ozalela. Merci beaucoup lisusu na Ma Mita Dina Mbote, Maman Lili Mbote na yo aussi. Merci beaucoup à Maman, la Maman Chéra, moi aussi, Maman Claudine Bokatola aussi, à Maman José Lousadissou. Merci beaucoup. Maman Albertine Diasona, Manapesi Mbote, Maman Émilie Setimaïnga Mbote, Gisèle Choc à capacité à corpulence et Fanda depuis la Suède, je te salue aussi à Lusamba depuis Chips, je te salue Lusamba depuis Chips, Lusamba ouais tout, je te salue, un grand merci na bandeko tout ba otala choisi maman Sylvie Félavia, je te salue, maman Denise, je te salue. En tout cas maman Bazé Belé, ba Gaulois na ba Gauloise nyonso serrez vos ceintures parce que na mot d'ordre non peut Sabino le rôle la Gaulois et puis non peut nos mots d'ordre. En tout cas, Gaulois, Gauloise, tout, gladiateur, tout, il y a pas Hervé, tout ce qui a la focus, tout à la focus, tout le Makelele, pour Papa Hervé avoir passeport, et puis les musiciens avoir passeport, on va parler de ça. Voilà, Sarah Tola, merci beaucoup. Merci. Et puis je profite pour cette occasion, souhaiter un joyeux anniversaire à Papa Diego Milito. Okay. C'était hier. C'était hier, malheureusement, que Nazaki vraiment tenté. Mon capitaine Brian aussi, je te salue. Mais Papa Diego, en tout cas, joyeux anniversaire à toi. Qui dit bonheur, leader à Botami. Donc, tous ma banga. Oui, bah, vous allez voyager. Nous aurons espoir à voyage. Ngai, Alexis Damoué, Alexis Ouechi. Il y a Papa Diego, Ngai. Bah voyager bandaga o dans la concert en Espagne, o dans la concert en Grèce, on a Toronto. Ah, vous voyez bah. Non, ça faire Bagolois apparemment baza distrait. Merci, baza vraiment distrait. Baza vraiment distrait, baza au de la concert il y a papa RVT. Ouais. Et na 4 émissions na biso. Tika etena e bisayo boyena lo bana bagolo bo otala biso partout dans le monde. Information et outils pendant la source. Peut-être après émission, oh, ce qui situation est commis décompté, gloire à Dieu. Les Gaulois, vous n'êtes pas informés, l'artiste Ferrego là jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 16 mars 2024, bah passeport, il y a un musicien et Kangami na Schengen. Le 16 avril. Le 16 avril, ouais. Pardon. Si si quoi on va remettre Ferrego là bah passeport, tu éviter problème les années natikali na 3 jours à Pamba pour abeta concert. Hier Ferrego là zalaki na Katia Schengen. Tu évites ce qui va passer qui est le passeport. Ce qui a joué qui est là peut-être tout le monde a délégation sous peut-être type quoi bah koko longwa. Les musiciens Tisikoyo ils en ont na maison Schengen. Na éviter impression na yo no royam. C'est déplorable. Parce que men noir Moriza na Sima. Men noir Eza. En tout cas Monica c'est un africain c'est à la coutumier.
c'est à la coutumier. C'est plus africain. Oui, binini. C'est mon koufi. Ata zagi liwana ngo eza ngo mutaka mutakufi na nonata mbalo babali ko wana. Ko wana kufina nona ndeza bali alalega boyemba mwana mugite obike mwana yemuka lubema kamubo. Donc muto ana 87 muto ana 90 mais to chaka kaka ke bali. C'est à l'africain, c'est notre coutume. Tout chapeka ke menwa reza parce que likambo eza normal tant to mona ngo normal mais anormal. Le mo les kaisa mo flouté anormalité. Voilà. Na France. Toi analyser. Na sol française. Toi analyser les sur na banana point nini point liboso ngana o moni za ba golo ba distrait au saranate motivation au banango en tout cas na tout ba bordir mambo donc bango ba golo ba mona même pas que ba mission tisiko bana on a Kinshasa. Est-ce que ba golo vous êtes pas informé ba golo ya Kinshasa ba golo ba en France ba gladiateur on a ba goloise vous êtes pas informé que faire abetaki concert à wana Kinshasa 13 les loto ali 16 faire na Kinshasa. Naba musicien. Selon les informations que j'affirme pas, faire atteint musicien mon côté. Azu passeport. C'est-à-dire passeport na yi, ba passeport na ba union so. Et kota ki na Schengen, pour Schengen appelle ça bango visa. Et bima, faire kabule la moto, il faut avoir passeport na yi, so PDG polo, ba zuango. Bah le guindé ni bah au sala. Écoutez les 4 mois où on dirait bah passeport na bango écoutez qui. Non mais na côté ça visa, na côté ça passeport vendredi na ça visa lundi. Oui, 3 jours. Et comment on traite qu'à 3 jours? Soit peneza milieu moko eza urgent, eza dossier moko eza en urgence. Peut-être que 2 à 3 ou 5 jours on a voyagé, bah traiter en urgence. OK. Si on a zoomé tout na faire remonter na ba document. Faire remonter à côté si bon la France parce que tant que ba sombi ba billet, France a eu taxe. A eu taxe makasi. Problème est que ba golo il faut bazala activer en fait baza un peu désactiver na makambo le kan internet bango ba oyebati. Ba rumeur réseau circuler que faire azui 110 visa, nous faire azui 87 visa. C'est faux et archi faux. Laissez-moi vous informer. Oui bien. Et bela ba congolais ba maele te ba sagete. Oui nani. Moto mi mona kenenga ça l'avantage boé. Et ça pour na bien na or ça des avantages na et ça blo musu do salara na oui Tanzanie oui Sarah au mona fort Sarah ninga na ngenda poto or na okumisa Sarah na osana nga mabete mais place na okumisa la et ça au place yemoko na calculer te bato wana il faut ba ba makambu na ye. Mais ngana yo kumiso place wana na cheo na des avantages ngwe o ngana yebite. Faire azui 87 visa, c'est faux. C'est faux. Faire attendre un visa mon côté orchestre. Bino bolu rabo. Azota visa mon côté orchestre, azata na mon côté. Po yemo azana mukanda mais visa ka mon ko boy na passeport à musicien. Et ati. Et bimi na. Parce que loro yo ka moizali tant bato ba osala émission que faire azui yo to beta bango. Beta bango toro. Faire azui 87 visa. Or Batiende faire une erreur. Parce que faire l'orchestre d'abord, tu sais, il y a fait rigola, ils n'ont même pas 50 musiciens. Donc, équipe, bango mobimba, si vous avez trouvé 40, 42, quelque chose comme ça. Bon, si vous avez un communicateur, et puis à signaler qu'il y a un orchestre, vous avez ceux qui belé, vous avez 55, 56. Communication, les autres. Communication, on a obéi à pendant que. Même loko batubalobaka ka bango batafere. Faire abeti sarato lambata na aéroport. Est-ce que boye ba grandeur et loko wana boloba? Ba ba yangote que ça pourrait aussi néantir ba premier délai. Bango ba ocha que Sarah démarra faire abeti bon asali bien. Oh, il y a mon faire épée à l'ingara soigner sa Sarah. Mais après, il s'est rendu compte que le logo est à dépend de l'image nanga, non pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international aussi. Et puis, imaginez ni bozo te kaya mutu. Donc, on a communication, bagolo bolamuka. Bolamuka, bowele la ka faire na biso, ngana bande ko sala na lobaka na soutenir faire. Ah, oyebi combien de émissions bagolo ba saelanga. Toboyi, tika, toboyi biso mo to sala ka faire promotion. Alors, bozo monate? Bon. Ngana zape na moi likanisi mo na nango. Soki
ba visé ko za pe ils en ont garde déjà ba pesi pe dans ma passeport mais ba oser ba pe sango à la veille quoi ba bi concert le 20 bon revoyager bon linga peut-être pas ça un peu ko et on est chaud mène noir isa bon linga pas ça un peu ko parce que moni et le cadre déjà communication mais il fait à 87 visa ba tu vas calculer déjà même chez et puis ba bien ba ma était ba mona te que fali ngana ebisaka faire o li solo to beta na papier v na avion na lobana papier v musique na poto esila moni concert ozobeta o ezalo ra redémarrage na o parce que musique na poto esila qui fallait ya redémarrer yo no beti na poto te banda musique ekufa ouais donc yo pe communauté redémarrage na on a niveau international si ko sai sango ba jeter ko mema batu bi mema te mema ba musicien na on a poto o amoni ka journaliste alingi azui viso sombele billet nanga loba na fere o amoni ka lingi accompagner yo azui visa po biso na to sara na YouTube mbongo le kana na banque si na banque Schengen na besoin banque azui visa sora ye pa na osombela ye billet komele ba journaliste na makamba ya orchestre na ote mababe yaka pour na prouver tout pour amona kenga pe na zo 57 visa na bisenga bitala so ya ndeko na yo azaki boye webi batu ba memi fali na Petrin ba journaliste et qui yo ya memaki ndeko misi fali place azalelo fali était sage au moins il fallait tant ayo beta li solo lo lendo ya orgueil yo sa matala na ba visa azo ide ya ba visa obelo ali bosa pour vidage ki ba musicien jour total a fali na TV azo ngisa ba passeport ya ba musicien na ba visa za ki nango na ya batu na yo azuela ki après kozwa ba visa tant ayo ko ba ba journaliste ade na poto na ba musicien si ba journaliste déjà tu commences à ba mission il fallait attirer ba musicien attirer ba journaliste parce que priorité na ezaki orchestre na ye ekeni même ba demain na banjora bazaki deuxième délégation première délégation c'est Kenda et puis ba journaliste wana nyoso mutalukela bango visa soule kauka c'est pas fali na ordre fali mot d'ordre au pas orchestre c'est fali mais muta sala ba pon makambu nyoso mikanda cha même bagage pona bato wana to ya soule wana ata ba journaliste ba ya kitata ambassade depuis mele bango visa concert ingebeta ma mais fallait faire essayer de décider à rejoindre faire azui no ba visa te ngana kama na otala ba olo ba faire azui 87 visa ngana na kamwa na tuna yo ngona bi oh mais ndeni faire azui 87 visa na tuna yo ngabi 87 visa wana na orchestre papa Hervé nanu ba communion 40 ba communion 40 te soto longwe wana tobi ke papa afa kotisi ba master na quelques chroniqueurs apena atana 20 chroniqueurs te balobelaki si ya fallait comment ki na niveau wana pour fallait même bana quartier na bango o babanda soutenir ye banda na début à carrière na e ti lelo oui siko faire amemi banani na tuna ki o question faire amemi bato o bazana besoin ba soutenir faire juste un moment faire a comme a besoin de soutien. Non, juste un moment où faire comme un concert à France. Des bateaux bazaki na C. Analyse auto sala botine langa faire lien. Bon motivation ba journaliste bazaki na ngopona fali le exaté. Faire fongola miss. Et puis il faut comprendre, faire rigoler, il faut comprendre le moment. Bato nyo so ba défendre na TV baza obligé té au même on a poto. Oui. Aza obligé té au même on a poto. Biso doit parmi bateau to soutenir Ferré na ba concert rebelle avec na Kinshasa. En aucun jour dans un passeport na kena lugina pesa DG parce que DG vient ngai. Naza DG vient nga grand frère nga naza vient na musu kuna do naza 2-3 personnes va ndeko na kata orchestre Ferré. Or mi ko défendre na défendre rai. Mais en aucun jour dans un passeport na pesi DG na bino DG nga na posa visa sola na vie tonga mona kuta na ye na epse na be na mbongo nga parce que na go pesa faire 2000 ou 3500 dollars vi na posa na kindi. C'est bien mais tant nga na linga na ke na otika la kuna. Tant na otika la kuna et créer le faire ba problème. Donc, aza obligé à me battre au bas pesa mbongo pour pouvoir tirer la kuna. Aza obligé péter au pesa batu au ba yé ko soutenir yé pauvre soutenir ya mi bango poto à la veille. Non.
Non, et puis, Batoba Longo, la comparaison à Marambouana, parce que Fali, ça fait un moment, Fali a un concert, je crois, Arène, c'est deuxième à Betty. Faire on a confiance n'était déjà parce que Moutabandi au fond, la concert n'a pas tout qu'à Fali. Ouais. Moutou pas bête à Kunaka Yemo Fali. À Betty Zénith, à Betty Bercy, Zénith. Bercy, il n'y a pas Betty Arena. Donc, déjà, Bakenaki Bazongi, Bakei Bazongi, ils ont déjà confiance. Attends, moi, on a mis un espace Schengen, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, au Ferro, mais Malélo, tu vas côté en Europe, péter la majorité. Si. Voilà. Et Belé, va côté en Europe. Une grande partie orchestre a fait les lots à côté de Schengen. Donc, faire il fallait qu'il abundaka pour na musicien. Abundana pour na musicien. C'est ça c'est que moi je pourrais dire. Faire il fallait calculer nanu kaka ba musicien, ba zui visa, akei na bango. Na minute pour Schengen azara lora mutada sukaka. Ouais. Schengen a cause abokoti si papa na mama na bana, États-Unis pas ça la ngo. Après si papa si maman na bana mi balé moi na musuba pimeli. Asala ngo pe. Même États-Unis ça la ngo. Vous comprenez? Même Schengen a la bouso ba wana ki abokoko tabino nyos tout na groupe abimisi misuba zuite. Ba misuba zwara tete tant ba kotara poto. Anaki azwaka te na orchestre héritier. À l'époque na délégation Olympia ya papa Diego ba période wana. Ba misene so ba kotaka. Anaki azwaka te o nani kunza do pas zwate. Mais bango nyos ba koti groupe ba musicien. Équation à faire les place ni son a minute au cassé. Schengen a bimisi on appelle ça 10 musiciens. Faire ça recours pour concert et comme pembe. Sûrement il y a un main noir. Main noir Morizawana. Moi je pense que et le Ramakasi il y a aussi les Gaulois va juste activer parce que faire qui au bêta concert à faire et faki bati que la faire à gérer concert na yé et ça redémarrage na yé na niveau Europe fala ki bati ka ça makambu na yé bakamba ba journaliste ezelana nous parce que concert na poto ezongi faire azwana nous confiance pe à Schengen pour faire net na minute ezalo roi mbali boso même mamisi na poto hein ouais voilà mbali boso mamisi na poto voilà. Donc confiance wana nanu ezate pour faire les moko ane na mukanda batuna ende bana problème faire azana problème il y a en fait je dirais pas entourage ni communication mais faire azana juste un problème il y a pour moi je pense que il fallait qu'il et le route lo ba ngwana so il va peut faire 15 visas pour 15 musiciens le 18 tolobi tolelo a ça recours te si pour obi recours ça la mandeni ba otinda zonga luka rendez-vous on a siko ba bisio date bo na 4 date wana oyo mona bisio sikopo zwango ya problème zwango net lelo so ba PC ba visa lelo ba pieta msu 5 personnes visa yebsanga faire atika na 3 jours zo rendez-vous à 3 jours ezala déjà te rendez-vous za cap et comment après 3 mois sikoyo et ça juste là on a vu ça va gaulois na ba gaulois so ba sikoyo partout dans le monde ba yeba ke faire un problème azoya au livrer 2 concerts il y a le 29 le 21 mais ba mise ba zone visité alors ba gaulois bosombi ba billet parce que pour ça la solde out on il faut bosombi après peu boza 18 000 personnes si je m'abuse pas donc il y a eu même n'avait pas mondé les débordements à rater donc bon les cas beaucoup de simbon on a sol français et puis bon fouti taxe bon fouti taxe il y a l'état bon na poto bon pas de la qui be mission qui ont offert à 87 visa bon bima bon ça be mission qui artiste congolais a futa ki nini na ye bona boy ba pesa ba Schengen en cause à peine à idée c'est ba moni bango baza a fait kilo a okyo misa bango ba visa mukie pour ba kilo ba to ba la concerter donc on comprend eza ba ngulu muto mema fali ba to ba lobela ki makelele zala ki pour ça makelele raison pour laquelle raison pour laquelle tu as remarqué absence de journaliste au bané au finir la fali bazali soudé parce que bazali motivé na tango à concert bachaki makelele baloba ki belé ndela comprendre que si ils a vraiment concert et puis ba musicien ba okende mais si kotango bango ba ocha makelele ba golo ba ocha makelele exact ba fiche à faire rené zaki a fallu OK na page okuchango ke koto neti boy ba fiche exact
Exacté. Bolongola, déjà évidemment qu'il fallait faire déjà déjà solde déjà ça déjà solde à billet naïe mais bon aider gaulois aider faire parce que la minute oyo soit boche pression té Schengen pas comme que concert oyo 80 personnes ou 30 personnes on a appelle ça c'est faux à ça 5 visas ou 3 visas à la zone c'est pas passeport on a bien temps botal à faire à se trouver dans 3 musiciens atika nana kenanan N'est-ce pas mon affaire à Keguna Giobetara Nani Yemogo acoustique. Pour n'engaper couteau, agneau comme ma carte, ce est simbité. Aluki ba accompagnateur pour n'aniati acoustique. Ne faire un bien c'est. Non mais problème on a tout et quoi affecter orchestre. Qu'on se le dise et quoi affecter orchestre et puis quoi affecter ba musicien oyo ba patienter trop longtemps pembe ni affaire et le gars ba Mati de Gaulle a oumeli et pas ferré. Aoumeli pas ferré. Donc Mati de Gaulle a la première écrit à orchestre ferré wana. Allez, basé belé au bazali wana. Bon, moi je dirais que Mati de Gaulle d'abord, Mati de Gaulle. So il net va ju visade. Question ngeza. Ça me dépasse. Oui, bien que ba demain ba bendela bango rendez-vous ya obendela parce que ba rendez-vous ils allaient rater. C'est événement c'est la pour événement qui a fallu. Événement fallu que bossa na teke zala affiché ti na bagarre. Mundela e amonango. Promotion de Adidas. Bat faire aza entouré na batu bana bambongo loka ba mama Odette Chibambe bana balar. Bako futa pe na bagarre wana sa promotion. Mundela mona fali na gare. Mona na gare pose wa train o mona na fali. Na concert na affiche na e. O expliquer Mundele te a ebi de que concert. So landi bien ba demain ton ba kotara Schengen. Ba tuna ba grâce te mon na yambaka lobi. To côté lo liboso ba tunika délégation fali pour pa ba yambi biso na honneur biso nyonso. Mundele ebi ka kotisi chicon. Bon. Est-ce que Ferry ba copie me les visa to ba kote to lo ba na copie me la te. Mais qu'on traite ne bazo traiter parce que faire et fois en apoto. Ba musicien on a faut pas ça connaissance à salle. Bon. Marambézé belé au calculé. Marambézé belé au calculé. Moi je dirais faire à ça là effort à mega colandela. Mais ça déjà toi il y a une impossibilité à Hollande parce que ça nous reste 3 jours. Trop tard donc ça reste 3 jours. Calcul que bateau bazo ba viso kena bango. Sope ba zuité bêta acoustique. Bêta acoustique, c'est simple. Et ils ont la défense pour l'orchestre. Mais choisissez. Et ils ont la défense. Toi tu trouves pas que cause a payé pour Anika ba côté demande à visa comme attends tout près. Ba côté demande à visa les 4. Ouais. Concert ils a le 20. Donc on a 16 jours. Non, mais so ba côté visa les 4, ba ko 20 ba on tire l'autre. C'est ça le problème, il y a un délai où il faut calculer. Qu'est-ce qui fait? Il y a un délai pour nanga, c'est non banalise. Dossier la banque continue en office. Soit peut continuer en office, c'est ça là 14 jours. Dossier sur qui office contrôle, c'est ça à 14 jours. 15e jour où on récupérer passeport. Bon, les 4, les lots tout ça le 16, donc ça fait déjà 14 jours. Donc ça fait déjà 14 jours. C'est que dossier bateau ba au Québec à concert. Oh bah tu vas relever mais baza sous couvert ya artiste. Ils ont kende office kosani. Parce que oui kendara office ça plus eux ils rapport na ba Hollande la contrôle ba relever makambo wana tout. Contrôle à makasi. Visa normalement à Schengen est comme makana 3 jours. Nga kotisaka vendredi na zwa visa na nga lundi na tongo. Na kenda Schengen na zu passeport na nga. Ah. Donc, bah, traiter visa le même jour. Parce que samedi, dimanche, Schengen est ça là. Yoka, samedi, dimanche, Schengen est ça là. Lundi, on a visa. Na kota, vendredi, na 13h, on a kota Schengen. Lundi, on a message, on a mail, on a 12h, on a passeport. Ah, ça fait mal, faire rigola. Bagolois, pour ça la émission sur TikTok ne suffit pas.
Ce n'est pas tout le monde qui regarde TikTok. Vous créez la garde du Nord, vous créez la stratégie. Vous créez la garde du Nord, vous savez, vous makelele, vous savez, banderole, vous tambola, vous savez, la marche. Ba marche que artiste fait rigoler au bêta concert, makasi wanezate to apena to comme nete malili peate. Bazaka izololo kapo. Courage n'artiste fait rigoler quoi sa moralité, ce simbité on y a acoustique. En tout cas, moi je t'encourage à suivre simbité n'y a acoustique pas pervé. Et à la prochaine fois et copé servir yo leçon. C'est ça. Quand concert na poto ezongi, faut ça la mamno pas tant. Normalement. Parce que pour attendre ba pesi bango ba visa pe lelo. Écoutez bango quoi ba billet. Pour ba somba billet te sans visa. Jamais. Donc et comme ba somba ba billet express. Alors nous déjà OK. D'ailleurs il a écouté bango quoi billet. Tant ba na mai ba comme na poto. Maîtrise wana. Ba travailler combien d'heures, combien de temps, malamu au podium. Moni et le ressort préparant bien avant et comme en cas vous vendez beaucoup moins la jour J. Voilà. C'est rébéta. C'est ça. Au sombake lamba, au latabo. Aux autant le lamba, aux autant on s'est préparé moralement, physiquement, spirituellement. Et était à ba musicien parce que bazwaka exemple fali lelo. Motivation au ba journaliste les bazalara nango. Neti va dit tambakenda. Ah ça, il y a une question sur la banque. Motivation d'émission, on a fallu à cause la bonne émission, fallait à zone sa bonne émission, net inga. Fallait à basket, à fugami, émission. Fallait que kinzinzimo les gars liboso na. On a tika olobela fallait kaka. Pour la vérité, nanga on a loba qui n'a point de vue nanga na pesa, batune ba CP la té. Et na tika nanga. Na loba soki. Makambo j'ai là ça na kofi. Ils ont un avantage à Fali à continuer. Ce qui était et bamba Fali. Tout ça wapi. Parce que ma finga on est baxeli Fali et l'autre. Et l'autre. Et initié écoute quoi na bato. Si. Na mitali sikoyo. Banda au soutenir Fali positivement. OK na lobby pe boye batu bayoki. Mais mutumo boye ka ya zo finga ba sexe batu. Le quoi ça soutenir na ba bureau Fali boutique ya bando finga bat n'importe quoi et ngana on vend la tena mona mutu mo azo finga nga pona Fali non ça te on a zola ngo salaire te là-bas bo we la Fali na bino ngwale bo we là vraiment donc on mona que motivation ezala pour na poto motivation ezalaki motivation ya ka poto ka tango ye et créer motivation, Alexis Ouechi, chef de guerre. Fallait Missi Banjembo. Votre mission. Oui, bien avant Arena, fallait soka Kosoli. Oh, mais on est allé solo, tu es dans mon ango. Non, mais attends, mon Papa Tika. Lelo motivation en ezai sousté. Tolo babande qu'on a besoin bazuelo balukaki. Bazuelo balukaki. Bazuelo balukaki mais siko loko la ezapé Fali azaki non pas seulement parce que ba chaîne d'abord ba on a caractère à Fali. Donc Fali va continuer parce que bazana na elonga Fali. Bazana ba visa Fali apé ça bango sur ya ba 3 ans, sur ya ba 5 ans, je sais pas. Tant on va voyager. Bon voyager quand même no ba visa on a. Ils doivent être reconnaissants envers Fali. Batika Fali a koyate parce que bango ba jouer ba intérêt na bango. Ba soutenir Fali, ba relever Fali moral, ba timbaye et puis Fali azonga na toile parce que Fali dans la toile té. Voilà. Fallait dans la toileté en tout cas. Fallait des alarao à créer le monde Bouiza. Fallait faire de son mieux, mais ça tient pas. À autour de sa clip, mon souk à la minta. Exacté. Exacté. Voilà. Comment Halobi fallait pour passer là? Est-ce qu'il fallait pour passer là? Mais oui, il a raison. Fallait à Sili parce que moi au fin a fallu tant au midi pourquoi? Alexis Ouechi Azap. Ah oui, Alexis Ouechi chef de guerre Azap. Qui s'injure Azap? Maniga Azap. T'es man qui écoute ça l'onwa. Non, mais bateau bazala qui avec concert. Sur fingi Fali ou Azanayo. Avec concert c'était comme ça. Ouais. Bazar. Nulle part. Moi au finga Fali comme on était capable de foutre na Champs-Élysées. Niveau. Na bité ba mon Fali na ma foutre na bité sur ma foutre nini. Yambila. Mais fou moura atia olo babongo. Au finga Fali. Et au finga.
ya kofinga Fally elingo la que Fally a sili azali souté à se rabaisser à niveau ya oteka mafuta donc azanse ba chef de guerre bato ba ko finga moura lo baza bato ba ko recadrer moura lo baza parce que bango ba ndé ko finga bato. Je leur encourage pas d'aller insulter qui que ce soit à la télé, mais juste rappelle que Bango, Alexis Wetch, Valdi, Aïdor, on a tout. Bazari, on a so fini Fally, Bango, redémarrer, classer, cracher, sacanité au Léli. Mais les lots, où sont tous ces gars qui ont derrière Fally, Fally. À l'équipe, sur la Fally, na Oloba. Ou à répondre à Missaba Bombe. Ouais. Mais il fallait calculer ma bé. À calculer ma bé. Fallait calculer ma bé. Comment akokai ko zwa bateau ba finir la rayer bateau. Yango ba misi ebele ba okota na pétrin. Le même problème. Bateau ya kana ba orchestre na bino ba finir la bino bateau. Bo sa neni bo ra bango ba TV. Facile akofingo pe lobby. Bosa neni bo bwangi bongona banzembo bosa neni bo mimi bo pesa ba visa bosa neni bo suma ba billet bo kenisi bango poto o atu musuba tegela mapangu mama tegelo pangu po mona gende poto et simbi bete mona kufi kuna ba tikale ba locataire. Vous faites comment? Donc vous reconnaissez facilement que ngana Fally ndazana ayebi ke ngai nana Alexis Wetch nanga ngana na Alexis Wetch nanga Fallait que na sœur na biso à grâce nan comment il s'appelle na yibi ko ta ko moni soutien na yibi sou dessus nan wa finga ba ko moni yana na une sœur na ngwaza j'ai le show donc Diego comment il s'appelle papa Diego azape na mutu na yibi ke ngani na za awa na bi na yams na mo fingira nga batu le loso yindi yams mutu défendre nga ka biso to apembe to yibi c'est pas Diego te wa bilo na biso de lekati kundi mangute donc les loba héritier ba na moura na bango héritier pa na moura na azo fingela Fally grave donc héritier spiritas ayebi na minute na mutu nanga au fingela na téléphone kanga ba mutu nanga azo fingela nga batu c'est clair et net. So peut voyage à Meni. Oui, on même voyage. Bon ti moura finga bon poani. Ah lu kanzia poto. Mais comme ils sont lingo luka poto, il faut finga la mutu. Donc, ils ont leçon Fally à pesi batu na télévision. Leçon Fally à pesi. Voilà. Leçon Fally à tiki ya so lingo ba même poto. Finga la bina filé mutu moko boye. Le roi bina. Tchaka le roi M sou Robinho na bina filé ba yo kana te yo finga ga Robinho. Finga ga ka makasi. Au mona ga ba résultat. Donc, en dehors ya kolongola en fait, en dehors, il y a lignée où il y a la biso qui Sankara. Lelo Fally, aïe biso lignée en dehors qui Sankara. Le Fally le biso deuxième lignée ezaya so lignée au gagner vie finga batu au gagner vie. Mais on a poto. Et même on a poto. Il y a un autre monde lelo ba chance lelo pas maman sananga qui subanata. Nani comment il s'appelle Kindingu. Chance le bamba. Mutabanda ngo bango te eza ko héritier mutabanda on a carré. Voilà. Donc il y a lignée banda ke héritier. Il mutabanda ngo mama il y a lignée donc il faut osana mutu na fingi la robatu. Le loto za. Mawa. C'est mort. Nene anana la boduga bana secret nini ba oelani. Non. Nana nene a lobby le mot clair d'ailleurs a lobby il y a nana Sori ameyo lobata un mot. Ya mabe. Abiye muta confirmer biso que nana bodura mutatinda amour afinga batu. Donc moura denga finga ba comédien nyonso nana boduga. Nana boduga. Moura wana za maloba nga te en fait nga pomna ngeza na zu brit. To pesa ngo brit. Na zu brit. Ya nana. Ko benga no soutendo benga wana pona nga ici s'il te plaît. Na respectera batu mingi ma mère na respectera bango mutu abenga ngape na respectera makasi et puis na bisaki soki ena place na finga gi ya nana tindela ngango j'ai ton numéro na senga gi na numéro non biseur na linga ko mingi sœur na ngai je te respecte énorme na zana respect mo pa no cha ideti tindela nga numéro ya nana o tindeli ngape vidéo na finga ki soki na monika place na dépassaki en tout cas, nous avons le téléphone, il y a nana limbisa
na aleki nao nanga na sango bongo na koti natali vidéo na trouvé à ta place mon côté na craché sur yo donc moi na singa pardon ezala été yango moni na boya nanga ozonga pas sœur nanga na pona bisike na moni nanga pas na fingete moi na singa pardon ati d'ailleurs un insulte c'est pas mon assiette je suis très bien éduqué parce que na mi édikanga moko nazo éducation na ngamoko ya ngamoko ndi na zabo papa te maman te pour bazala été mais yana joie kiti joie vraiment kiti et là on a ça la mabeza pour na pesa ko kiti mais na ndenga respect ya yaya na boyo telema tikanga na telema na aleki yoza yaya fanda yana moura na une des matières brutes pas néné na yeza information en relié ok pas de problème je souhaite la biso comme ça va tala yana na place au nez Saratola TV. Mina budugo wanganani. Na moni obi ngana tinda ka batute ba lobela fali. Na tinda batute ba finga artiste comme soupo na fali to ba finga batu. O tinda amura. So wangani omi yoka. O tinda amura. Soko zamwasi. De webiti o sangote so memami na sentiment o mi yoka bozaka vrai nga no to sola très bien to benga na bo baneki to kabela nga na bambongo nga za nte mais yo to nga na restaurant non o to nga ngati libosa ba Patricia o to nga ngati o mwana bino na impoli yo quand même poli nga parent responsable le rolanga aux entreprises dans une entreprise au foot rabat na foot rabat na na fait matala na te aux entreprises dans une entreprise na Kinshasa au foot rabat na foot rabat na parent maman responsable yo nga notre solara très bien to sekaka so vandina batu nganda no oba moi très impoli nana boduka yo yebisa batu likambo nini o na lobaki na osuma na émission non na loba no en privé te biso mibale nyonso o na lobaki na loba no amu nyonso o na lobaki na émission wana na lobaka no amu en privé pourquoi nous s'assemblant nini o na lobaki na yo na émission wana na loba no ngote na privé nyana za lochte na likambo no kokolobela mutu te ye moko na koloba ngote na réseaux sociaux ya mwana bo tellement éducation na omoni na bato ngo o ba fingi la bino bato e modèle fingi ba parents na bango indirectement nga bango parce que nga ndo lika ke ba utala be éducation na bango yo finga bato na bandako na bango au fin la parce que quand tu parles de l'éducation, ok, n'a pas parents, moi mon éducation ne me permet pas d'insulter. Nayara na finga batute, na tumbo la rabat, na finga raté. Parce que l'éducation n'a et permet à péter na finga la bat, na finga. N'importe qui. Pourquoi je veux faire semblant? Et là, on a loba qui na yo. Na live wana na loba na ngote na privé pour na loloko oyelinga oyela nani et là on dit on a lo et par exemple nyonso na loba ki na émission on a ça qui dimanche na loba no on a privé na loba no on a privé semblant on a limosala wana yani o yela na le loloko ta ka o gange la bato gange na ngata na parents non respecter yo étant que aîné faut respecter nga dans un parent dans un responsable nana boduga bon respectable attends oui makambo na bandika la attends makambo poto e bandi mais yo chotonga murati papa to héritier o chotonga murati na boduga no sopo mabe no sopa yo mabe na ko sopa yo mabe éviter nga ko na nga ne lolo côté po
et l'autre mon côté on a loba qui l'émission on a loba non côté ni on se on a loba qui na loba non pour on a l'acheter Saratola TV. Je pense que to fingi mutute biso pende to bandarate ya biso ka ba ozo ba réponse ya biso nde ba okata biso to abriti bongo to chame na moni yango nde okatama yango nde ekatama ya nene ekatama a confirmé que Nana Boduga mutatinda amura finga yango na olinga na sa na compter ba finga nga c'est que Nana Boduga mutu nyonso mura finga c'est que Nana Boduga et ça compliqué puis nene ya tieye na défi alobi soki ameki azaka mwasi ameki oloba a balancer visa ngai na oki musika te nga na oki ga place na monaki bayo kanga mura na restaurant ya Nana Boduga na tel na bi bayo kanga mura na restaurant ya Nana Boduga mwasi ya libala bayo kanga mura na minuit soki na 1h. Comment Nana Boduga peut se déplacer de ndaku na ye ti restaurant pour bayo kanga mura nga nazali na business nanga parce que nga na ba business nanga bato basala repa nanga ba ebengi nga ba ebisinga ke bayo kanga client moko epa na yo ba beti masasi ba bomi ba travailleur nanga te ba bebisi biloko nanga te basali boye et puis qui est nini moi ça libala longwe ti place azaki ayeka po bakanga mura wana lo liboso oyo na meki réfléchir tant on a tali vidéo nene et là mi balé pousser ngana réfléchir loin izali ya nana zara bien amour mais comment moura au finga fali au place ya nana travaillera et pourtant attends gratitude que Nana Boduga ça là qui be mission soutenir que to bakanga que ezati ya nana réaction na yeza nini tanga omona ba au finga patron na ye to ba ofinga patron ya mobali na ye to ba ofinga patron na bango et pas ya petit na ye ya bitinda je dirais comme ça passez-moi les mots mourada petit ya bitinda ya nana mais si go comment petit ya bitinda a ofinga mobali na nga indirectement par notre patron directement non patron on petit na ya bitinda c'est-à-dire petit na yo atinda ka efingela nga mutentel fingela nga mutentel. On comprend. Maintenant, on tourne à ce qu'on a question. Il y en a, naïbi qui osera monter malikoli kolo mais quitte ça, nana. Quitte ça pour moi nana. Pour ngate nene ya. Et puis la kibi sosoro meki a tché. Et puis au-delà makamwana ti moura au finga fali akendaka na poko on a 23h na minuit na 1h koki au lia ko ne pas Nana Boduga. Ngana yebi ke bato ba finga ka moto ngana defendara na place te na bango na espace na bango te na relation na bango te pour une fois ba moni ngana osona moto a finga ka moto ngana defendara ba oloba mama nini ba oloba ke seke da ba moni okyo na restaurant Tendresse to ba moni nge pa ya Gabi te sonne bien te to ba moni nge pa ya Gabi réaction ezani c'est que yo zo trahir. C'est ça, c'est simple. Comment moura au fin a fallu magina rouler dans le restaurant Nana Boduga? C'est ça, il faut tout calculer. Comment moura au fin a fallu? Et puis Néné et puis bisoto yebi. Néné a fin a fallu. Ngana kama Néné a biba sola Nana Boduga tindela kena mbongo bisoté vidéo. Néné a clash sur fallu. Parce que l'homme quand musinga Néné a zoloba yena Nana basola. Basola bien tindela ke kunaba mbongo. Pitié. Mais fallait il fallait y réfléchir mieux. Fallait réfléchir mieux pour une affaire à journaliste. Au moins réfléchir ça été. Nga Pierre fallait payer faute te fallait ça les cas sentiment ya ba fanatique na ba bureau na ye. Oh fallait ça la décision na elo na ba na faire. Au moins ni ba fanatique ba chao na erreur. Au moins tango yinda. Totanga ba fanatique te totanga faire ba fanatique ba anonyme to mona bango te to lo ba faire akwei oui tango inda to lo ba te o ba biro totanga polo te to lo ba faire egola akwei et puis carrière et vivre eza ya faire eza ya biro te eza ya orchestre te so que zaki orchestre de vivre la musique ti lelo linga ezala kaka fallait asaler empire bakuba ti lelo ya pepe kale linga ezala kaka ezala fallait asaler donc les grands ninja nani oyo madilu system mobala pipi la mukie orchestre linga ezala kaka mais ezala te pour ani parce que dans orchestre to mona mutu moko ezali faire dans orchestre to mona fali to mona kofi
Na première place. Tant on fait, to fali, ba arriver à kozwa eloko yo, ba zagi nango besoin te pour na ba fanatique na bango, et ça erreur totale. Erreur totale. Qu'il fallait pas. Il y a un adage français qui dit l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Tant on mourra au fin à fali, attends accès au côté sur un restaurant catalogue té. Attends accès on a dit. Un accès on a dit. Barési a fini madame Belleville a attends ba ans baye ba vani na restaurant Belleville ba obenga ba ans le zoo na ba la duchesse. Tu as besoin de bino, tu vas dans la place bino bozali, les après matin, mais moi tu es à tes pour kuna biso to kota rati. Ba kota te poani pour ba finga mukolo restaurant. Restaurant. Ba que ne plus le ba finga na mbala mukolo restaurant. Mais comment siko yo bino bo sala ndenge nini ke mukolo en fait bo finga fali mais awe o lien na restaurant fali. Yana na vidéo eza brut ngati en tout cas. Pour attention na boduka kanisa ba pa mangana bina attention na nini finga te na attention na nini ndelo kono loba o attention na boduka kanisa ba pa mangana bi na attention na nini fingite parce que na zui brit na ye nango nga zui brit vidéo brit na ya nene ya nda pesi ndie na elio ya nana nga linga fali parce que za bokila lokondo ngali nga fali aza bokela lokondo fali tango to beta tango beta musique soka bia beta la biso iolele nga na sala bonio bokulaka keye pasina motema non se retrouver et bien parmi musique on nga na se retrouver facilement la musique folklorique na biso donc fali ala bokulaka ala bokulaka ne balobaka na kimongo. Donc musique il a fallu non ça effort moroté ekoya. Par contre non ça effort il a émergé très bien même de loin non soutenir rien assez. Parce que si on a comme besoin de musique folklorique en tout cas non zone n'est pas fallu parce que n'a bien à bête blanc mabelé ici à répéter en auto qui on a ndenge na biso qui monte. Sauf na ngozoli on a petit boende ni atabino. Exactement toi une émission maman. Izala te. Toi une émission. Non tala kuna. Mais zonga koto yo on a moni comme ka côté kuna zonga koto toi une émission. Joseph on lève son caméra pas le ba sauter. Est-ce que c'est normal maman? Ouais sérieux. Non tanga ba accorder nga visa mboka moromboye batini nga melo na ketika passeport. Ba accorder yo. Yo 5 bango te. Te ba accorder nga na ça qui demande ba accorder nga ketika passeport pour ba tchela nga visa. OK. Donc yana na ndela ba misiete nga kenda apna hotel ma ambassade. OK, c'est bien. Na tele makapenza ba tupe ba moninga ne na telemi na zupe mikumba na ba dossier na côte ici. Na tele maka na ningi na zala na ngai indépendante na boya na zala ke pour na voyager fona benga X na benga Z na te na tele maka na ambassade. Bah c'est toujours par l'orientation. Ouais. Ndeto to koma peut-être place wana. Fali pour pas asa ya okita. Bande ko nyonso ba ko soutenir fali ba ko soutenir pour intérêt à voyage. Il faut faire remonter bango moral. Il faut yebisa bango vérité. Fali dans deux concerts. Après arena on a des concerts qu'on a joué awa. Ma kelelo bochai pour na arena. Besoin visa na ye c'était une manière de ya couvrir peu événement na nyonso. Papa Schengen les a mutu passe. Au moins ba visa fali apesa bango batu ba boma batu. Batu bateka ba mapango batu bakenda te. Batu badinda na ba mai pour visa wana ma ya Turquie soki na nini kuna emela batu. Batu bakota ba prison. Batu bakoti ba Tunisie ba na prison, batu bakenda ko se retrouver bala na ba Gabon, Paul Kanzela poto de changer na Gabon. Mais fallait du poto wana pesi binongo ya ba visa milai. Moi je comprends que qui pona couvrir l'événement na et puis pona relaxer amour na bino averier il faut ka bo soutenir ye. Oui batu ba bebisa. Banani. Bato bana kati net demain. Demain batu ba lembisi ende pour ba fingi trop. Si elo ngana okamwa demain batu ba finga ke po ani. Nazo mituna batu ba finga penda fali bozo mona bolo bate. Car pour demain, ça les critiques à clip mon boy, il va acharner sur demain. Il va s'en ma belle vie. On karaté. Et qui encore? Nathalie a appelé sermo. Il y a Chantal. Il y a Chantal. Il y a Chantal Bomolo. Non. Nkana nango ya Chantal Bomolo. Mais moi, a simbiété.
Asi moura te. So moura fingi mutu. Omoni so moura fingi mutu. Ana ba réserve. Fais très attention. Mutu ana répondre te c'est qui m'a camboisé. Te so moni moura fingi mutu. Mutu ana répondre te. Faut faire très attention. So moni boza 10 places wana na kata parcelle moko. Moura finga 8. De wana zo épargner ma dape censé finga bango. Il faut aussi faire attention. Et cause là de wana bazana nou ba proche na ye ou ba ko yele matière. En tout cas, il faut réfléchir. On a un triangle, mais il faut mieux réfléchir. Donc, tant que nous avons fait un fali, nous avons fait un fali, triangle est bêtement. Et quand ça la paix, il faut faire un fali pour que les sabato bakende bazo ba visa ba concert, baza yo là, bazo ngaba pour défendre nos fali. Et quand ça peut triangle bongo. Donc, il faut réfléchir. Nous avons un monde qui est au moni poto ya ferré, concert à ferré. Et on dirait qu'on fait à cause de la problème pour la ferré. Ah problème, nangana tout nos questions sous est-ce que yo sepela na confiance à la invité surprise. Ah problème parce que même la vie na wenge na minito ba sepelate. Ah pas problème. Ferré à calculer ça bengi sa bango to moni te fallait boya ki na pas problème a boy batu nyoso na Congo po e ba so bengi si confita bengi si wera et ça mabe. Soit bien si wera tiki JB et ça mabe pour éviter que le kaba voisin que le papa ba voisin. Faire il faut réfléchir le quoi parce que arriver même il y a faire mon etinga ya na ba makanisi na calculer. Ils ont un peu intention te na peut ça peu intention na ngati. Ils ont ka na calculer nini. Omoni Fali a na relation plus na Schengen que Ferry. Fali a l'ONU plus na Schengen que Ferry. Ce qui Fali a eu comme thème passi parce que peur na artistiquement il fallait soutenir Ferry. Ce qui Fali a betagi kaka arena moko ya 40 000 places Ferry qui obeta double arena. Ba bloc wana nyonso. Pour na Fali à mon a Kofi à monter à Mabé. Comment on soutenir ngata soutenir Ferry. Ça fait partie à bloc ça peut monsieur que Ferry a visité. Oui. Fallait encore chaper qu'il faut pour changer na bango concile. Mais fallait encore chaper que na relation ngana na ngona Macron parce que to yebi biso tout toi bon babilongité fallait bani na Macron. Oui. Fallait na Macron ba so la bonjour ba so la ba yebani. Donc fallait un mot. So il fallait bengi pe Macron ici Macron ah mais concert à moi na mai na biso fait beta Macron mais ndeni ti siko azno ba visa te Macron benga pe concile ba oluka ba visa ba ozo. Mais qui avait fait na place à Fali? Non, ça a été un mot qui est tombé à Macron parce qu'il fallait dans un concert machin ici invité. Non. Fallait être sage non ramener ça m'amener dans des assis. Et pas ça qui a au bata ma tobe position Fali te. Tobe pas viser bimi. Pas viser bimi tant azuba visa na maboko abando sala ngo vanta. Sauf que ba visa o ezaki na no livrer te aki ya ba journaliste ndatika ki sous les kauka à gérer ya ke na poto. Ba visa ba journaliste bimiti na ba 4 jours avant concert. Miso bazal barata ba concert à Liboso. Et ti ba grâce te mo deuxième loi ba grâce te mo na ba bev. Ba kota ba concert à Liboso te. Ba kota ka concert à Yami Balé. Oui. Ah bon. Nzamba ça Fali grâce. Ah ça peut faire grâce. C'est ça ce que moi je dis. Journaliste au milieu tout ça va analyse. Donc toi Nzamba ça la faire grâce pour azwa visa na ye aki obeta concert. Nzamba ça peut Fali grâce. Bateau na raison. À comprendre que na ko travailler jamais na bateau ba finir la ngaba. Ah tout c'est ça. C'est-à-dire mutu moko aye o finga kofi, abandi o finga kofi, azo finga kofi. Et quand on peut faire. Mais oui. Et quand on fait arrêter, il fallait qu'il t'ait azul la journaliste ba visa. Voilà. Fallait pas passeport na bango. Pour nini yazolinga aya mamo ko kuta na fallait na 10. Ya na 7 mais aolinga mamo ye pa ya na 10. Or non, fallait na 2 concerts ce 3 en fait à Saliba. On va bando soutenir Ferreka Lobilobia. Merci. Ndeki ndingwa e. Ça fait combien de mois déjà? Kindingwa na concert à Stade de Martyrs. Vous comprenez? Lutter à Kanda, puis on dirait à Yaki na concert à Stade de Martyrs. Lutter à Kanda zana warrior révolté. Pour baboa kaye pa na sécurité nani ya bubuli yonde là. Akina pe makala. Nda comment pas faire donc au mona batutu ba pe ba vérité. Ba vrai pe ba vrai ba té. Ah. Mon net demer na bango to équipe bakenda ki na zora demer vrai.
Demeure à vrai. Naba Mumbaya. Bato bandana bango kala. Demeure. Kutu Bev na Mumbaya. Mumbaya bina bina mama fali kala. Donc banda demeure à banda internet na kombo fali chilelo. Asa no double discours te. So amoni mikolo na ba wayonde ba ofinga finga e ba boye ba bengani atiki na avandi. Mukolo pa amona ka komisu motivation nga azonga ka kombo fali. Ndo moni demeure wana. Ozo comprendre. Mais au mona bata bongo nde ba lapider. Muda opesa intention to impression na mingi za si on a biso bomolo. Ya Chantal, elle doit arrêter avec ça. Ya Chantal, osa la communication a fallu na ndaku. Bango basara on a plateau. Osa la ngona ndaku, c'est-à-dire outi musalo a fatigué oyo bio fan na bon vite fait olobanao. Mais so osa la communication o biso to sala na Kinshasa awa ba o lapideo. Ah oui. O biso to sala awa na si solo ba na TV na jouer les ma brit boye o komo tambola muka komo ovana akoma ko tambola na kashoa c'est-à-dire atambola ka na butu na ba 1 heure 2 heures pour ti ba ko sala mandat d'amener parce que na moi na neati communication biso to sala na Kinshasa yango wana. Alors Montolo roi demeure c'est quelqu'un à respecter parce qu'à outina fali kala ngana yebi ba Mumbai ba bevona ba to o lelo ngana se ba na yoki ba changer discours to ba iba lembisa no makamba fali ngana on dirait fali azal le C na tristesse on a to soutenir fali ba to ba linga fali ba Alexis Wechi ba Idor ba Mr na mususu nani Valdi Tambwe ba ça ebele bo zongi la fali bo soutenir ye ko soutenir fallait on bono ke pembe nete ezaleka na téléphone na caméra ocho lo bibi lo baloba yango ni ko soutenir ye nini ka makambo bono sango facilement le comme difficilement talam butalika swe mutaza ovandi c'est la fali ba analyse ba tika e ba kena na Jaël talam kilinde eza compliqué mais na mona boni mutalika so bondi sala so analyse en monter atika na ya koma na ba histoire atika o esa déception bato ba osaba analyse otiki bango aboyi na pas à vrai ta ki okota pas faire pour venger fali akomi na osala ba histoire natala ba histoire na etala mara en tout cas mutalika so félicitations natala ya mbara ba historien ba vient biso kala azabana histoire voilà Mama Sarah. Merci beaucoup Noko Yams. Merci na bande konyaso bolandi biso ba meloma la bonne musique ba fanatique a fali ba fanatique a ferre tolinga bino mingi boti kokota ba misien na ba erreur ba na mboka ba congolais fali aza congolais ferra congolais toi sans soutenir bango nyonso.